très heureuse de vous présenter cette belle émission. Salut partout où vous êtes. En tout cas, moi, Betty Massengou, je vous salue, je vous aime bien et je vous souhaite le bienvenu dans cette émission ou dans ces nouveaux numéros de cette émission. Vous nous suivez de partout. Nous sommes ici à Kinshasa. Kinshasa, la capitale, Kinshasa, la belle. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour vos appels, surtout parce que vous le savez très bien que dans cette émission, nous recevons Maman Israël, la joie Maman Yabana, Nibalina Basina Bango. Et nous parlons plus, Tolobelaka Mingi, Oetali, Bokono, Ozotumisa, Kimobali Yaba Papa. Ou ba ordinateur ya ba maman donc qui bo moi si na yo so qui déjà et beba et fungwa mais élastique et si là au coma déjà aux sous bien té maman Israël azana na ba vivifiant na e o malobaka eza ba vivifiant moko révélé parce que ya traitaka par révélation divine. Alors ba vivifiant na e ezaka na ba inconvénient té yo sale la ba stimulant yo sale la ba nzete o bo maman o encore o so qui nini wana biso na émission au Maman Israël a pekisaka parce que ils ont un inconvénient. Alors to conseil à kabino bo sale la ba vivifiant parce que yango ezalaka sans inconvénient. Alors le long de l'émission nous allons parler d'un nouveau sujet pour ba papa et belé bozo landa biso na émission numéro ezalaka o eza affiché wana plus 243 89 94 42 825 ou carrément oye awana bondal bandal juste bisengo arrêt Chibangu Wendy Abalouba des référence avenue Boma numéro 11 Maman Israël Ayambaka Maman Israël la joie Ayambaka tout le jour so bengiye bozu rendez-vous oye ozu traitement alors yo va musika libanda ya mboka bakise kokomela yo ndenge nini ba papa bosalelaka ba stimulant bosalelaka ba o aboma mama o banzete o ba biloko yo moko yebi biloko yo salelaka wana yebaka ke biloko wana nde tolobi eza na ba inconvénient. Maman Israël a vous expliquer comment et komisaka ki mobali na bino faible na kosalelaka ba biloko wana. Alors merci beaucoup déjà à Papa Dav Moubama, l'ingénieur Dav Moubama, Libanga TV et Canal Futur News. Vous s'abonner en tout cas à ma chaîne. Et puis merci à mon frère Zengo TV ainsi que Congo Nabiso avec Trésor Mutombo. Donc vous s'abonner à ma chaîne. On a Nyonso, Bobanolanda, toujours émission Maman Israël à joie. Merci beaucoup. Voilà, Maman Israël. Bonjour oui. Maman. Bonjour Betty Massengou. Oui. Na pesimbo te na bainyoso. Ozolanda émission oyo ozolanda émission ezali par hasard te makambo kitoko soko ozolanda ngo ezali hasard te ezali parce que vraiment eza na eloko moko esengeli échanger na vino lokwa émission oyo eza ezolobela banzoto ba partie intime ba makambo ba rapport sexuel makambo ba chambre ba mbetu ezali émission oyo soko za mukolo zolanda ngo yebaki ezali hasard. Voilà, en tout cas eza hasard ne mama lobi. Alors émission otolinga mingi papa tango zolanda yango oyebi que nzoto lezo fonctionner sous malamu te ko umela te be ambala Maman Israël la joie afin que a examiner en ligne ali après so ba vivifiant o ba da traitement na yo maman lelo to lo la sujet à sika ndenge nini ba papa o ba zo sale ba stimulant ba zo sale la ba nzete ba boma mama ba nkoro ba inconvénient o ezo komela bango na banzoto na bango Maman Israël la joie au introduire sujet au fungoli après to kota na ba question. Merci beaucoup Betty Massengou. Si je na biso alelo tozotalisa bino nani sentiment naturel, sentiment naturel, il y a rapport sexuel. Okay. Sentiment naturel, il y a rapport sexuel. Sentiment naturel, il y a rapport sexuel. Goût, pour ça, naturel, il y a rapport sexuel. Et utaka, nanzoto ya mutu oyo, ayoki pour ça naturellement, ayoki ameli ata eloko mon côté, apakoli pe eloko mon côté, a saleli eloko mon côté naturellement ayoki posa naturellement chombo na ye etelemi o ezali chombo bolimbisi pona sinizite bolimbisi makasi oui maman ngai moko ngana sonyaka sinizite bien mais ngai moko na mitu na kalika munini oyo alors
omoni nani chombo etelemaka bamususu ezali kotelema mpona baproduit chimique bamususu ezali kotelema mpona bisalasala me bisalasala ozali kosala mpona oyoka posa to mpona otelemisa chombo na yo bisalasala wana eza na bainconvénient ebele donc ezali komemela motu maladi ya biabia maladi ya biabia bino nyonso boyebika ezali maladi oyo ekondisaka chombo ya mwana mobali ekoma moke mokuse biloko wana oyo bozosalela banzete na ba produit chimique bastimula wana ebomaka chombo tala chombo oyo eza ya kokufa ezali korespire lisusu te chombo eza lisusu na respiration te ekufi ezotelema lisusu te mpona nini mpona bimelamela banzete bastimulant to mpe mutu oyo chombo na ye ekufi mpo azali diabétique mosusu mpe chombo na ye ekufi mpo abelaka batension mosusu mpe chombo na ye ekufi mpo na négligence mosusu mpe chombo na ye ekufaki mpo eblokaki ayebaki teke chombo ebloke atiki yango ka ndenge wana ti eye kokufa ekomi lokola oyo chombo oyo ate ozali kotelemisa yango ndenge etelemaka te ekotaka te ata mwasi apanzi makolo ntina suka soki okotisa yango na maboko ntango kobouge ka mwa moke ekobima nango esalaka lisusu mosala te ebele mpe okomona zoka posa me yango eza kotelema te alors lelo lisusu na émission na biso ya lelo toye lisusu kobeta sete ya kopekisa mibali nyonso banzete na baproduit chimique yo ozomela nzete ezali traitement ya chombo na yo te ozomela baproduit chimique bastimula ezaka nango traitement te ezaka biloko moko bato ebele basalela yango me lelo bakomi kolelalela baza koregrete ozalaka kosalela yango chombo ezotelema me sikoyo ezotelema lisusu te ekufa lokwa papa moko alobi nakoma komela yango 3 chombo ezotelema kaka te en tout cas toye lisusu kopekisa napekisaka nayebisaka mibali soki oza na posa chombo na yo etelemaka naturellement oyokaka posa nango naturellement chombo eya munene mulai chombo ebeta baku ebele chombo ekoma chombo dur chombo ekoma chombo ya taille normale lokola oyo to chombo ekoma ya kokuba lokola oyo okosalela banzete te okosalela pe baproduit chimique te okosalela bavivifiant bandeko na baoyo balandaka baémission oyo baoyo bayoka bacha bakoma koutilize bavivifiant kosalela bavivifiant mpona banzoto na bango nyonso bakoma kopesanga raison lokwa alobi moko aye azoyebisanga bimama makambo oyebisaki ngai eza ya solo wi eza ya solo fo kovivifiaka nzoto ezalaka na vie ezala naturel nzoto fe vivre naturellement makambo bino bokendaka kosalela biloko mosusu oyo chombo na ngai ya monene molai eyaka te parce que traitement ya mutu po te chombo na yo eya monene molai esengaka traitement intérieur na extérieur na bavivifiant pomade oyo esengeli obende nango chombo po te ya monene molai fo ezala vivifiant mais soki ezaka bapomade bokenda kosomba sombo bozosalela esalaka eloko te mutu ata moko te na kati ya mokili oyo akolisa chombo na ye na biloko oyo nzete oyo pomade moko bazalaka te bakosaka bino bobebisa bambongo bosala nyonso me lelo eloko moko te yango wana naye kosenga bino lisusu ke soki oyebi bavivifiant te benga na lombango na banimero na nga oyo ezali affiché na télévision parce que nga nasi nasala bavivifiant nyonso liboso nazali koleka na otangela bino eloko boye me bamosusu ebandeli kosimba bamosusu osimba te mpo na nini parce que mutu na mutu aza na organisme na ye parce que mutu fo basala ye examen mutu fo batala chombo na ye ezali faible pourquoi mutu na ye fo natala chombo na ye ezali kokola te mpo na nini chombo na ye eza na baéjaculation précoce boye ifo natala nayeba soki nayebi na touche source nayebi na dose na yo vraiment ekosimba bamosusu ebandeli kosimba ka par chance nde na bandeli koleka na télévision na olo basalela boye sala boye mais mpona
kosala ke mutu nyonso amona lobiko na ye na misu esengeli mutu nyonso yaka soko oza musika benganga numéro na biso ya telefone ezali 00243 89 94 42 825 00243 89 94 42 825. Vraiment ngai mama Israël a joie ngai nde mutu na réussir na makambo oyo ya kozongisa chombo ya mutu normal, kozongisa yango naturel, kokolisa yango, kokomisa yango makasi pe kozongisa yango vraiment naturel. Voilà, en tout cas, merci beaucoup maman Israël la joie. C'est bien expliqué. Hein? Je crois que papa Ozolanda Biso au comprendre de quoi nous parlons dans cette émission. Maman le dit très bien. Rapport sexuel, il faut ça la maka naturellement. Sans qu'on forcer, sans qu'on met la kaona, melananu, ce qui bon maman, ton sala na utiliser un stimulant, to ba produit chimique moko boye, le contraire, ils ont un inconvénient moko yamabe, ils ont bomandé qui mobali na yo. Alors rapport sexuel pour ça la maka naturellement, mobali nyonso asengeli asale la ba vivifiant ya maman Israël la joie. Au moment où le rapport sexuel na bino ekoleka kitoko makasi et que ça la vraiment avec beaucoup de sentiments, beaucoup de joie, donc la yemoko maman Israël la joie alobaka yango donc ezana esengo makasi. Alors yo mona mobali o monique rapport sexuel na yo esimbaka te o eshubaka kaka na rapport sexuel. Yo kasikoyo nino koki kosala. Maman Israël la joie. Réponse est pas na yo. Bon, moi na mobali wazali ko échouer na rapport sexuel na ye ndenge fi moko ebisaki ngai ke ye mobali na ya betaka ye kaka un coup soki abeti un coup esili. Mama moko pa lobaki ke mobali na ye soki akotisi kaka chombo boye mbala moko soki pe kaka akotisi ebimi ndenge wana alali na ye mutu vraiment na ye mutu na chombo Nicolas Mwasi vraiment balali oh siko bandekolanga makambo ndenge wana eza makambo oyo ezobomaka ba mabala eza kokabolaka ba bolingo c'est pas bien parce que tango yo bosi bolinga na mwasi na yo il faut quand même bo vanda mingi bo mesana vi mobimba bozala ensemble pe chombo na bino eumela chombo ya nzoto chombo tozobenga ngo chombo pona nini parce que moi to tanga kombo nango ezate moi to tanga kombo poso to tangi kombo nango batu bakosutuka talaka kombo nango ndenge ezalela donc yango tozobenga ngo chombo. Alors libala ekufa te chombo pe ekufa te. Voilà. Donc libala eumela chombo pe eumela. Osoka chombo eumela parce que chombo yango nde esalaka ke libala esalama. Voilà. Parce que soki mobali aza na chombo te moya bala mwasi ezate. Atoza na mbongo ebele, atoza na kitoko ebele. Vraiment soko za na chombo te okobala te. Mais mobali aza na chombo ataza muke mukuse ndenge nini akobala ataza aveugle ataza koka mais soki aza na chombo na ye akobala parce que chombo nde esaka ke mutu azali mobali yango nde elakisaka ke oyo mobali esengeli chombo etelemaka yo mutu ovandaka chombo ezotelema te yeba ke chombo wana eza na problème. Parce que moi, na mobali à partir à 4h du matin, sengeli chombo na ye etelema. Ce qui chombo eza ko telema lisusu te, yo néglige kaka bongo ekokufa. Et mukono chombo wana ekokufa, okomi komela bimela melati okufi. Mais nazo ebisa ote pona ko éviter ba maladie nyonso ba chombo wana benga kaka sikoyo ndengo zali kolanda émission oyo. Vraiment c'est très important mutu chombo na ye etelemaka. Soki bino bomoni ngai mama na bino nasali ba vivifiant. Nasali ba vivifiant oyo ezali pona ko sauver mibali ebele na ba situation ya modèle. Nasala kisi moko kombo nango telemisa. Telemisa ezali kisi moko oyo pona ko telemisa kango. Il faut telemaka, hein? Il faut telemaka. Bon, nasala ki pe kisi moko kombo nango umela.
umela ezakisi oyo soko za likolo ya mwasi na yo umela quand même po bamusu bazoumela likolo ya basi te naye kosala lisusu kisi moko kombo nango vibration vibration esengeli tshombo evibraka naye kosala pe kisi moko kombo nango lendisa na kubisa lendisa na kubisa ekubisaka tshombo ekubi boye eko makasi lokwa libaya parce que ntango oza na okotisi mwasi no tshombo osengeli mwasi asentir ke bakotisi eloko ozoka nasalaki kubisa nasukaki wana te nasalaki pe kolisa na vimbisa kolisa na vimbisa po te tshombo ekola ezwa tai moko normale ndenge Zambe akela mwana mobali na taille oyo ya 20 cm. Alors na suka ki wana te na salela ki donc na tolo bakana mukuse bakisi onga na saleli bino ezali ba vivifiant et ba vivifiant wana ezali ko naturaliser mutu nyonso po mutu azonga na naturel ezali biloko ya kolia. Donc tozo soigner tshombo na bilia oyo tshombo eliaka parce que nzamba kela eloko neloko ya nzoto ya mutu na bilia nango siko tshombo pe ezaka na bilia nango oyo tangu yo za ekolia yango tshombo pe ezali kolia yango puke tshombo ezala tangu nyonso na naturel ezali teke soko okiposa okei komela bimela mela bongo so kufi ebele bakufaki moko akende kokufa likolo ya leki ya mwasi na ye na likolo ya leki ya mwasi ne na susi ato zela kati siboye na hotel moko eza pembeni abimi na leki ya mwasi na ye likolo ya bimela mela akufi likolo ya likolo ya nzoto ya leki ya mwasi na ye likambo nini papa mwasi no aza na ndako yo siko tshombo etelemaka te oyokaka no baposa te okei komela bimela bandeko na ngo bimela mpona nini omeli yango sikoyo kokufa likolo ya leki ya mwasi na yo mais oza deja na mwasi no na ndako deja soki ata omelaka ngo ata mpona mwasi no sava yo ozoka na yo ata posa te mbala moko hotele wo tina hotel ata bino moko vraiment biloko komelamela biloko ya modelo biloko ya pamba eza kostimule na motema eza kobenda mutu misisa ya nzoto elastike ya misisa elembi circulation sanguine ya nzoto ya moto mupepe na makila ekomi kocircule na kati ya nzoto ya mutu difficilement tina care ata bino moko vraiment botika biloko oyo biloko nga na bando pekisa bino yango lelo te mpo ngai naza nani nazali mama ya bana mibali na basi na bango nzambe akelanga mpo na bino akelanga na don ya guérison nzambe akelanga na don ya guérison mpo te naswanyaka bino banzoto na bino bosikoyo ntango nazomona bino boza kodétruire banzoto na bino na bimelamela epesi bino baconséquence ya bamaladi ya biabia na baimpuissance sexuelle eza kosepelisa ngai te mwaye nalemba eza te na kolemba ndenge nini yango na ye lisusu koyebisa bino keno botika bimelamela bisalasala bibakabaka bitongola soki oza na besoin kobongisa tshombo na yo benganga kaka na nimero na ngai ya telefone pona biloko oyo ekobongisa tshombo na yo pe ekobongisa yo moko mu voilà ozala beti basengo ebike bato ebele azaka na ye kitoko likolo komelamela banzete lelo abeba akoma lokola ngolo ya kokauka to mumbuso okauka mpona nini parce que ake komela biloko moko eke koagir mabe na kati ya nzoto na ye aza allergique na eloko wana ameli biloko oyo ezali ata na dose na ye te eza ata na poids na ye te eza ya age na ye te siko biloko wana loko ameli yango nzoto erepousse yango akomi problématique elongi na ye echangea loposo na nzoto ya nzoto na ye mpe echangea misu na ye ekoma rouge donc akoma kitoko nyonso esila ye mpona bimelamela oyo bato bazomela me bavivifia ntango ozomela yango eza kovivifie yo nzoto mobimba eloko moko na moko ya nzoto na yo ezali kozwa vie epuis okoumela mingi ya mokili ya nzambe mwayo nuna noki mpe eza te mwayo kufa noki eza te. Voilà, en tout cas merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission et je crois que Bandeko Bolandi Bisso très bien.
Un conseil gratuit. Évitez bimela mela. Papa, évitez bimela mela. Cher papa, te bon délire vraiment. Évitez bimela mela. Oh ba stimulant, oh ba nkoro, oh ba gene, oh boma mama. Oh zododo. Oh ce qui si moko boye bimisika yo wana. Non. Papa nyonso oyo. Conseil ça va pas ça là. Ba papa nyonso. Oui maman. Oyo ba melaka ba zododo wana na ba Pakistan na bango na ba biloko na bango ba melaka wana. Nayebisaki bango boye. Lokola bolingaka mwa kwiti ndamu. Na salela bino vibration. Voilà. Vibration. Vibration wana. Soko meli. Okoyoka okomona ki okozana kwita ta ya mabe ya destruction ya cœur na yo na biloko nzoto note. Okay. Ato yoki kwiti. Chombo eza soigné parce que vibration eza vivifié eza naturel na lamba ki yango déjà. Oui. Donc conseil ezaka papa, salela vibration. Pour chombe vibraka et ça va vraiment donc voilà. Donc tika babilo rognon sona to tangi wana o bankoro o baboma mama o ba stimulant o ba nzete tika yango pona chombo no ezala bien ezala en vie et où mais ezala makasi salela ba vivifiant ya maman Israël la joie. Alors nous sommes à la fin, merci beaucoup en tout cas la bande connue sur Bolandi émission. Alors maman Israël, un dernier message na bande Bolandi biso pour rappeler bango les sous numéro de téléphone, adresse pour na koya ko ba traitement na bango. Merci beaucoup. Adresse na biso ndenge nazana Kinshasa boy na RDC nazana Bandalungwa. Nazana Bandale arrêt Chibango. Soko kiti na Chibango koti mbala moko na wenza baluba pona vanda kana wenza ya baluba. Avenue Boma numéro 11. Avenue Boma numéro 11. Soko sali confusion okokene na Bamboma. Parce qu'Avenue Boma na Avenue Bamboma ezali côté moko. Tozali quartier moko. Bisonyo sotozana wenza ya baluba. Kasi sengeli koya na Avenue Boma numéro 11 pote omonanga mama Israël la joie. Téléphone ezali 00243 89 94 42 825 00243 89 94 42 825. Wana nde numéro nanga benga kaka siko lokola nde émission benga kaka siko. Voilà, merci beaucoup maman Israël. En tout cas, c'était un réel plaisir de vous recevoir dans cette émission. En tout cas, vous avez émission na biso Tonganzoto. Et les caras chaque semaine, hein, dans Biso en tout moment, chaque mercredi, et puis tout tous les jours. Pour internet ici, la libérée, yo so Rolandi Kaka, Mbalamoka Obengi, maman Israël la joie. Alors, merci Nabande Rolanda Biso na Libanga TV, avec moi Betty Masengu, Canal Futur News, avec l'ingénieur Daf Mubama. Merci Nabande Rolanda Biso na Zengo TV. En tout cas, ba Rolanda Biso pe na Congo na Biso, avec Trésor Mutomo. Merci beaucoup. Ba la maman Israël na ba chaîne Moussou les kaka. Salutations à mon frère Junior Diasso. Donc en tout cas Kinshasa mode. Donc bolanda ba émission Oyo. Tant bolandi directement les émissions ici là. Aussi quand mon téléphone na yo obengi maman Israël la joie na plus 243 89 94 42 825. Wana okozwa vraiment consultation en ligne maman ko examiner yo et akoye bisa ndenge nini okozwa ba kisi pour que on a traitement et chombo na yo ezala en bonne santé. Alors nous sommes à la fin, d'ici là portez-vous bien. Merci beaucoup, on se retrouve à la semaine prochaine. Au revoir. Bye.